Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Bana mingi bakendaka na maki kosakana. Examen d'état ezali eloko bapreparaka yango na suka te. Examen d'état bandi ntango tobandi classe, il faut déjà kobanda préparer examen d'état. Ezali na maki te. Connaissant bana siko bakoma na maki kokende ole kotanga batangaka te bakomi na mwa liberté moko boye maki ezali mpenza malamu te eza na badesavantage mingi. Eza na bana misusu akokozala mwa badifficulté oyo azwaki na kati ya classe eke alandaki vraimen mateya malamu te ya baprofesseur mais ntango basangani na baninga grâce ya baninga mosusu bamekaki kozwa mwa mateya mwa malamu bamekaki kobomba mwa mateya malamu na kanali na bango nde akoki koyeba ndenge bakoki koprépare malamu. Les avantages tomona maki bana baoke sute mpona kotanga okomona bana baokende ko mpona bastaff obina bapokwa okende par-ci par-là contrôle bien zate donc yango wana nde badesavantage tomona na maki mais sinon maki eza eloko ya mabe te. mwana atangaka normal aza na temps na ndako na bango ya koréviser bamatière na ye ya maîtriser yango na moni ntina ya maki te. Au contraire maki eza plus na badesavantage ke na baavantage. Pana mo un groupe d'adolescents en pleine période il y a la puberté, adolescence, makasi bakei na milieu moko baza sous contrôle ya ba parents et école te bazaka bango na bango tout ça. Donc normalement logique ya kotanga suivi ya kotanga ezalaka nango te. Ezala moment moko ba jeune bango profiter pona ko zoma tango bima moi tango sala boye tout ça mais kotanga en soi na mona nango te parce que na ba école ba organiser ba cours ya ba encadrement et tout bon je ne vois pas vraiment porter à maki. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.